Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Bala bala na linga galisusu te bala porte dans le monde pour comprendre déjà que dans la cadette micro na linga la cadette pour se bober la cadette la presse la te omela micro la cadette Jeanette mort ataka bosinga gimingi petit je te vais parler j'étais dans nina Jeanette mort ayeyo et non yembele Jenny aza musicien a évolué kana groupe ya fait rigoler la musique mais tu comprends Jenny na pote akibania bakeba concert bakeba nani mais Jenny akiete donc le préoccupé ngala yamba Jenny yangwana na bona ngatongo benga nga ona saki onité était mto ebisinga conscience na ngande na makona nga mikuse net dinga donc veut dire yote Jenny en tout cas ça déjà en train parce que ba déjà na mona Jenny Jenny na nga dit dans kota akota na moi nuance moro boye ça la moi bien quoi Jenny ba sante que Jenny muta petite balobi oyo soda ya DSP soda bunda na ebite cameraman zwanga bien ba comprendre que ngana DSP ba ronana ba sala n'importe quoi mais Jenny répondait soda abunda trop yo yebi bolingwa bala na linga kale sosote kotisanga na pale bébé na pema bongo pesanga ketina vandela pona loba malamu soki na fani malamu te putain merde chou pesanga ketina en tout cas merci Jenny vous comprenez que Jenny a contre la plateau et ça moi bien morobo ngamo Jenny a senti Jenny pardon malembe to matali kolote malembe Jenny et là vous me préoccupez ngana yamba yo na annonce tanga déjà na annonce que Jenny na mon que groupe Mubimba ya Ferigola et Wuti Angola yo participer il y a un problème ça problème ça ka contre temps mo repesa ki na masolo ya ambassade nga passeport na côté retard pour passeport na expira qui na saison depuis 2010 bino bozala ka bongo ezaka moi contraté pesa maki banini mais yo mo ozomona biso ta bana Jésus de Nuance ni Kaboronina migolo to benga Umela Jésus de Nuance Umela les padres Umela tous en a besoin de fois Umela pour biso to zara na sima na yefo mambo za bien pour biso peto za bien ndeti wile madela Genève za bien Claude Lukeba ko na za bien venanga Dudu Stone Nzambe à Luanda Jenny o me manga mingi likolo Jenny to beti solo ke binanga ke passeport na yo expiré et comme isusu au côté qui passeport na retard Jenny moi tezo me manga likolo mi te passeport na c'est ça depuis to ngato ke Zénith depuis 2010 le lot 2015 c'est ça à 5 ans ouais vous avez qui pris donc renouveler quand même ouais moi retard ouais moi retard quand on a gêné ma solo zara mais à part ça mambuto za calme Jenny répondait ye yo monsieur Jésus de Nuance o batutu ba ozela balobi ba okena ba okene ba ye na bango sikofo bunda te Jenny wala te Jenny malembe na bité bi mo mabatu likolo mais Jenny pardon nga za posana za mingi se Jenny ba keneke na bango bazonga zanga bango na banani te bambisa tera se botika makele na bolongi sardine te bomekanga mboto mbise bale monene ngana mboto ya ngana mboto supola monene ba kepi déjà qui va commis Jenny donc ozo ko bunda somo ozo laksa niveau international Jenny à niveau international o masalanga Feuzi Kanga Deli motema Anne Kiloa papa na Goodil Ferouz na States master na ngai na États-Unis Ari Chilomba bana États-Unis mikolo babike baole la Jenny mabe bana États-Unis mikolo bana États-Unis na moni couple ouais mais ça ko la Jeanette moi la cadette hein sagesse iba mulumba na mbali na Franck mulumba vient na TV so la bien ma casse
Jenny. Quand elle est ça autant bon Kishasa mboka rumeur, bah le but oh non Jenny. Ce qui va tirer la groupe à faire rigoler parce qu'on manque qui fait rigoler. Mikolo tu as un système à Jaja, Jakoko. Coco ça Jakoko parce que je n'ai pas yambio le ban de vérité. Pour nga na toujours solo. Non manqué non président na ngeni. Parce que ceux qui ont otika le président ko satellite. Pour tout le monde appelle mutumo pa na passeport à mutu kingani. Anga ça les forces ko ba vocal no wana. Non c'est pas Mikolo comme système biométrique. Faut print système à kalaté que ba rôle vous sur la photo ba che photo ya Jenny. Ou ça système à print biométrique. Yango ouais yango c'est moi contre temps na système de jeu mais à part ça bana poto Olganzanza yola. Mais ça qui n'a mutema bepete pone ba ki mutu super batiki mutema be kotara o ngabatika ki ngai asenga balinga ngate seke na mikimela nga yo raison ina ba mutu ako raisonner ba bulwana loba kenda Luanda te abi je à Luanda te nga déjà na mwana Luanda bana Luanda ba ebi migenye ma ebi fe nga Dudu Stone ayebi mama le binga ayebi mais baninga déjà baye ouais baninga déjà baye na vitesse age to zaka to bunda guerre de 100 ans. Tu as un répétition vendredi, tu as un concert samedi na Fikin. Na ebi ke ba na Fikin déjà. Non sans problème. On a vu qui sauter. Oh qui sanga ndenge ni Jésus de Nian c'est pas contre. Te aweza Angola te. Moi contre te pesa na Angola mais aweza kin. Ba au monde nga dans un concert, ba au monde a dégueu non mais ma batu ba comprendre que Jenny répondait en pifo. Jenny to yoka susu. Nga ngatongo lo ba pour yoka Jenny répondait moi lo mo boye ça la moi bien quoi. Na ko yana bana. Vote. Baba kabinga vote la bamba nema. Maureen Coulé. Vote. Singa. Jessica Chilana, oh bébé Brita, collez la bébé chance, collez la papa Melina, Jésus akande kozungisa bolingo na ngai, motema na ngai mesana kimingi na bolingo na yo ya pole. Babi ba mambo ezalaka pa Jenny. Jenny pardon mais minga skonde likolo. Jenny comme kola mambo. Ana kiti sikona se etaka pour ça la plaisir na mto bato balingaka mingi quoi hein mbala ba chérie quoi brisque couler hein tant to boire brisque couler faut pemba mwanda moi amela moi mai brisque couler alembi. OK en tout cas ça la fait plaisir na bato nyoso balingaka la cadette mingo na ninga la cadette. Oh to sangana minga pardon to sangana mingi mais na bi ke ba sangana mingi ba yebele mais bana ba bonne manière de boye bele ba o ba za ba impoli en tout cas ba sa manière musika na nga parle pour nga la cadette hein mais nazo ediche bini ba mikolo ça pas de sens. OK en tout cas Jenny to moni awa na oyo hein de padre na mode yake bosali maman bien pour le padre déjà azawana siko Jenny ola kibisoni to mona nini mikolo yo na disco roya babi mikolo na imba na mirmi na tâtonner na nuance wa biloko sika na ko sala ka pa na yo na sala yango te côté mususu c'est pas ça tanga c'est pas ça mingi Didier Chango hein veut dire Didi Chango na pe maté papa na pe mi Didi Chango mikolo to boka na ko pema na facilité quoi babi mikolo na imba na ba mirmi na nga ve na nga wile madela Genève ibi mambo yo mimi lotama ibi mambo yo ve na nga lilime ya ibi mambo yo batutu ve na nga Guillaume Vangi boka na facilité wana te hein yemba na facilité na murmure wana et au moins logo na bimité na sona pa na yo kala diaspora DC mikolo na ya bolingo nga ye amulanga ezana ngo kolesere simanto betone ezana ngo elenda paka botika biso tolingani na ye atabelobi tomatongi ya bato bakokoka tikokabolanga na ye repaza etinda ya nzambe Dudu Stone Dudu Nzei bolingo ya ngai na yo etelema lokola statue de la liberté
Ataba simbi bamato po babuka leta koti le mela bango shegilata tobi madenda dendando bolingo nanga ye amulanga waye ezana ngokole seresi mantubitone Asuki wana. Asuki wana vraiment abangi baïba quoi hein. Asuki wana vraiment asuki wana. Nous beau sentir déjà que Jeanette mort atanga yambara. Yambara musicien hein, alingra musicien minga yemba. Vous comprenez un morceau musicien zo yemba pena yembara. Baza mutu hein, et ça agréable minga l'oreille quoi hein. Et ça la rappelle bien. Vous comprenez que hein, Jeanette mort vraiment. OK, Jenny vraiment. C'est un message na fanatique na yo de partout dans le monde au Hollande biso be dire que Jenny a roleka na site parce que je na publiera déjà que na royamba Jenny jour kingandi na publiera déjà bat baloba ki mingi papa Jeanette tuna Jenny bo mais nga na réserver on a ngane conscience ne reprocher nga na tuna Jenny au Hollande biso lelo ba fan na yo o balingaka Jenny mingi to ba mo déjà que mission ko ngaka bana maele pa bena ba kiti e Jenny allo bako lelo Jenny allo bio bakisani Jenny le bana bon pour ba bakisa au moni Jenny répondait mission Jésus de Niance moi na oya ni kaboronina les padres bien formés babi nebse kiot bambi sa terrasse botika makele nan bolonga bolongi sa bambi sa terrasse na sasini bamu pepa ba mission moi mike ego bank sa Jenny te neti banani te na lobby te na lobby attaque au moni nga za descendre ba grand ya banani za descendre ba Jésus de Niance ya ba vena nga tout ba leka na génération nga tout na mona mutu te po ngande nzambe na bango siko na ba disque nyoso ebimi chani oyo sepena na ba disque ba nyoso ebimi to zape mutema malam parce que mo jozo boye ba musicien yo questionner yena tout na yo Jenny kali ba musicien ba beti ba disque mebele ba chani autom soué sepeli si yo na royoka emo van emo ki te musicien na yembi te amasana rafa masano fana azalaki yo onyungi nyungi ngai komisinga kele sindolinga yozo obi la na yo ana people aide mon amour un peu si fort da pas ka fan de simbi batum c'est fa ça va da fa ka ne ça va oui ça va zéro te faut pas travailler mamba travail litoy bako sango te neti batuna bantuni ba travail au tei aussi massa pena bo bosser di bona beneti banani te wana sona tangi na ofula batu me na bikare na minute oyo eza mutu na biso to yebi ofula mo de bat ba fulama mise nyoso da kin ade afulama bo de ganga na pesa pas Jésus de Niance le padre de la rumba numéro 1 ya mamba rumba partout na monde ngasko na za racheye yo ebisanga ke o nani na oloba ponga na za descendant na ye ya Jésus de Niance oui descendant le padre tu veux fana ki pana bino bikete na mbara le roi na via kaye na landa tondo landa ba grande Jenny à part Jésus de Niance Jenny lelo omoninga ba image nga na bomba rango ouais franchement Jenny le surtout ki Jenny alongwe Jenny eza pasi po ba Jenny na eza pasi po longwa po eza mda pasi franchement eza mda pasi ya pasi na ebité na olongwa po ani nana ochanga mal à l'aise oyo ochanga mal à l'aise na chant na orchestre kaka ninga mabete boy kinga na tuna kana ka malembe Jenny na tuni te na lobi na ndenge ke nana ochanga mal à l'aise na orchestre alongwa na longwa pardon que à part bolongwa ba tshaba mal à l'aise ni bosala ki bolongwa te na sens nini mutu misuba longwa na ndenge ke amoni mutu msayo yemba azoche mal à l'aise na chant so nga Jenny répondait na zo mona mutu ochanga mal à l'aise te Nicodème no yo lobi ka Nicodème na ka oyo lobi oyo ka tende na yemba oyo mani yo ka no nde na yemba nde na déco Nicodème yemba talate bato Jenny yemba kana Jenny mikolo pazo yemba ka ningo lobi na biso wana ma Jenny na bisibino soki Nicodème alongwa tikela bino pour bala mike aboye ko wela na bino yanga kena ikuna na maison ya kuna biso na bayaya to banda qui est derrière toi te wani ngwano te yanga Jenny ngana beta na qui est derrière toi yebi kana Christian azo ba $2000 beta nani Jenny beta nani na yo kate na beta ba tutu atana salati na yo kate na lobi omoninga bayebi o soda ometi omende to se émission na yo tuna bango ba biso ke Jenny répondait t'es plus que Satan cette femme maman na tunyo ko yango to répondre nga est-ce que yebi makambo nga na tunyo yango te yo répondre nga
parce que yo solo baka depuis banen bakindaki nazonga suna ko mune na lobby on depuis bako sauter premier disque ba mission tout oya Jésus de Niance ba mbia qui est derrière toi ngana mbana qui est derrière toi ebi nayebi ouais mais rappelez moi vocal on peut ça bisuma bien kasi on a qui ba ça fait plaisir na petit na ngamo Brice coulé na bako na facilité Brice coulé na bona bato Brittany bato ya mokili bébé chance bato Emani mulamba bato ya mokili gi basket bato bolingo bato edinina mai bato soki olingi gola soki olingi Jenny soki olingi balobaka linga ye kibakili bakento bantu kama tukutuma tumangani Jésus limisanga papa limisanga bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala kuna mwasi akima ye akoma kokondo zoto zongela nga lingi yo kosala nga boye te na koya kokufa pa domati nzobe kuna epai ozali bebe Brita azali kasi kupote malanga kosekala be moko ya ngai nengo yebi nakobosala te kombo na yo Brice coulé nakobosala te kombo na yo Lorise la Congolaise nakobosala te kombo na yo musée Jenny en tout cas za te mutema na beta makolo tu na simba micro na beta ndé na beta moyo même amboyo atosi tous les musiciens ba ko décortiquer boté ça passe ça mambadon Jenny totika boy Jenny totika baby oyo omoni oyo baby ke oyo professeur na bango baby Jenny répondait professeur na bango bango baby Jenny di to banga na bisote bo banga te to banga déjà te Olanda te omoni ata contre te seulement ma voyage Angola mais Jenny répondait soda Angola ndesele nga souci moko Jenny nga na bia Jenny est-ce que Jenny banti mo nota pas ba vocal na ba boki ba yembi yango te na monia oko yemba vocal na nga muzanga te neti na yango kuna yembi vocal na kuna na ebité franchement fona la dernière formation te na zino temps au talent ngote mais conseil za raso betami jamais bako bimsomba moko yebika système des arts mais ba di conseil mo mbaté je sais nga bana souci à faire mpona yeme Jésus limbisa e quoi pourquoi ça fait rigoler ni tano caméra ça fait rigoler ni quand tu téléctala ma caméra pourquoi ça fait rigoler ni le padre de la rumba ni Kaboroni na moto yambo mikolo na obenga umela Jésus de Niance ni Kaboroni na umela na bika Edom Muzamba zolanda ngagi makoda Bionic Gola Cherry Gola Orly Gola Edom Muzamba Kleboa toujours batu tout ya mikili yani kayenga bébé la Suisse automatique Jenny répondait musicien na bino yeyo les padres musiciens no yo soda maître Landi Tangani oyebi soda na yo yeyo Jésus de Niance petit na yo yeyo yebi bambonge ya kame petit na toujours balobaka na ba mais petit na toujours au moins na yo pesa chance pesa mpifo batu ba comprendre nini za kata Jenny yango yo na yebi ke Maureen aolanda ngai kule Maureen kule aolanda ngai batu tout Emani Mulamba masa na ngai na pespe masa na ngai ilunga wetu yo ebito mesan lokwa kombo na zelo ve na ngai ya kati ve na ngai Guillaume Vangi mission na bino yo bana tu ya Luanda boza de cité Jenny répondait yo mission na bino novembre tozawana kitoko na sepel mais Jenny nga ba na faire rigola mo lobi na faire rigola te oyebi sina ba fan na yo est-ce que oyebi na lobi na les padres de la rumba ni Kaboroni na moto yambo umela mikolo na benge papa umela tangalo ba umela bona rezine ve na rizibulo ya ba net mo ka la kadeta umela mikolo na umela mais na facilité ya bo comprendre nga parce que trop d'amour et côté trop en tout cas pa musalo na ebite na bino moto tanga na facile te boyaka na baloyenge ba prof fola mko ba mwana mosala rapena bino na su ba regretter makasi na Irlande Michel makasi pourquoi pas n'apporter une pongo mon vieux Richard Matondo mon vieux tianga jamais
otikanga jamais. Pourquoi pas na Rachid Chobo, hein? Rachid Chobo, muninga ya. Tanga kombo te pardon, puis ça se doit teo. Ana batu nyonso on a dodi kunda na Laure Nzungila. Pourquoi pas na famille Mwaka, hein? Famille Mwaka, ouais, Jeanette Mwaka. Saskia Mwaka, Nestor Mwaka, hey, Jacques Mwaka, Caroline Mwaka, to suka wana, pardon. Jenny, je souka na vraiment na kabwana yo. Hein, na personne merci na Abel Matouma, malgré un cameraman à moins sérieux. Hein? Abel Matouma, cameraman à moins sérieux. Abel Matouma, cameraman à moins sérieux. Abel Matouma. Cameraman à moins sérieux. Abel faut jouer bien, tu as scène à l'écolo, pour dire bien et makasi, hein, Jenny. Abel jouer parce que à l'obi lelo aïe makasi dégâts. Abi, kenda qui n'est loin de te mais azakaka. Donc bon alors na te papier na bango et mais Jenny a permis kana kimi. Ngana bi tactique de jeu ba nala ba masse ba prêtre le quoi ba Ferouzi kanga motema Anne Kiloa na États-Unis na bosanité que na sola derrière bato yanga bato ba ki mu liste te omoni mise ba ba belé ba balinga on était sur roche bango mulongo Jenny nzena na sala na chiter na émission maintenant désolé ka émission comme ça na tikelo vraiment micro ah mo Jenny yembi nga ko sala na ngo mo yembi mo batano ko batwana siko ya oh tika kana lo tika wana ba kati hein tout ça puis moi bien hein. Pourquoi pas na oya ngai o balinga Jeanette Mwaka la cadette même que bolela ki trop la cadette trop d'embrouille côté pardon hein ata na préfère de discipline ko mona te pa na mulongo wa classe rapena yo boye hein te pardon mo to sala oko to fingisa ne baboti o babota biso tant ata na mwana o sa mama boye esa soni esa passe hein nga mwana mukina simila bino mikolo fimbo atabino moko vraiment hein atabino moko pena hein padu ki bangi na simba fimbo tonga na simba fimbo so bolingi Jeanette Mwaka simba fimbo en tout cas et simba vraiment na simba ara fimbo eza en choix atabino ko boye pena na boye atabino moko te OK la pesi pena merci na muto simba Jeanette Mwaka opena te jamais na kima mon boss Pirus Bunga depuis Ukraine boss jamais ratata la rayo boss pardon ba montana diminuer puis en trouble moi on qui mon ça pas montana de belé puis en trouble boss kana moi mon qui puis en bon belé boté qui me sera pas abisso nous asunda ka foot la boss pardon na yo qui hein pourquoi pas na Maureen coulé ba coulé mikolo boye matata hein pourquoi pas na trésor sous coulé te ba coulé en tout cas ya diane coulé ba coulé mikolo boye matata tala kana bo liste bena leli kena pesi pena merci na batunyo so balinga Jeanette Mwaka mon DG papa Luzolo papa motema malamu papa te papa pardon tika longa yo mo papa pardon po waka soma hein pourquoi pas na batunyo so balinga Jeanette Mwaka na bodi change wel mushilai na linga bino Tony na linga bino mingi bo eza tellement ebele na sera bino miso za mingi ya mabanga te ya te kwa yeso ka yema ka bandi kingani ngami plus message de lobby après na suka Jenny atikelo peno sola pe mema matematika langa tanzoto na vana na ngwe jutenga mikolo na vi no ketele kokuva vala chimama bile ya mwa préféré balala ngomo kuwa bile ya suzi simana yuen ya nzoto na ngai elia kangai moke elia kangai ndambo chéri nanga loketo pété dadi mavungu chéri nanga loketo d'amour komisanga esika nalingaka yo na moto ya makasi bolingo beti ngai bolingo bangi pakela nga te soni balobi ke Jenny répondait yo mission na bino guerrier Dadi Machuda, système à GDG, Cheda Love, Nabo Sanité, Venanga Guillaume Vangi, Venanga Guillaume Onokoko, Nabo Sanité, Venanga Freddy Ndongala, oui, les Madela Genève à Cheval Blanc, les grands maïs Kakazimaz à Sisabankulu, Nabo Sanité, Roger Maliba, Venanga Garin Kumbu, Venanga Adikalonji, Serge Kachila, Nabo Sanité Batutu, Kamba Immeuble, Koukas Kongolo, Nabo Sanité, Batutu. Dans le bi numéro nanga soko ngoza Jenny répondait pour na ba conseil 00243
81 33 57 833. 81 33 57 833. Jenny répondait benga pour na ba conseil pour na vitesse à G. Système de G kaka. Madaka mameya mujila ani de la vie madaka mameya madaka mameya mujila siko mabote la vie madaka mameya mujila siko mabote la vie bionike kola kokotuki. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.